mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kula na chaîne na bango nde na yebisaka bino chaîne na bino eza chaîne ya libération chaîne oyo ekitaka sur le terrain mpona kozwela bino maemanso ezoleka na mboka na biso Congo eza bongo ya bino kabu ya lompusa bo bakisaka na mosakoli mpo maemanso oyo tosakola maemanso oyo toloba yango ekomi kokokisama mpona mboka na biso bosabone ebele na Océan du Congo bobenga mpe bandeko oyo basabone na mute baya ko s'abonner awa na Océan du Congo nde na yebisi bino botia biso pe na maboneli toza bongo menacé na mayetali na nzoto pe na molimo bosambela boyebi bongo mama Océan oyo aza bongo patron ya Océan du Congo télévision oyo mesana koyoka ye oyo mesana koyebisa bino oyo mesana ko fortifier bino bayimboka aza bongo na problème na yebi kebele bozotuna ndenge nini absence mama Océan aza bongo hospitalisé na mwana na ye ya suka oyo bongo awute ko sala accident banaki ko bima po ya jani ya famille mais ya sala ki accident babis oyo to benga ka esprit de vie et tout qui na moto alors abukana ki na lokolo na ya gauche abukana ki alors ikoma ki faut aller kana ba ka ya opération po bazongisa mukwana ngezela ki ko bukana yebinyo so wana isinga ki mbongo de mama Océan azabongo hospitalisé na mwana na ye bino pe muto boko zwa ta ya ko benga mama Océan bopesa ya ta encouragement bobenga ina téléphone bo encourager bino pe bato boko sambela pour maman Océan bo sambela bino pe bato oyo boko linga ke bo soutenir ye na moka katu kubianza ndé moko yebisa bino bo soutenir pe ye bo yebi na hôpital ta mulayi ko vanda esenga ka bambongo somba bakisi sala boye kende boye eta o bozo vanda na bambetu ba jour o bozo sa na hôpital isaka bongo pia awa na mboka na msoko. Alors mikolo bozana maman Océan ki bozo kabu alors pour ça koli bozo ndeko buino bozo ndeko vainqueur bozo mama daoya na isamba tebike na sima bongo na montage za bongo ndeko na biso bla ngoma alors pour soutenir biso na ba prière na bino na makam na bino nyonso na msala o tozali ko sala pona bino bo sepele puis bobenga bay oyo ba s'abonner na mte ba ko s'abonner na Océan du Congo. Alors ngana bino mokolo lelo tozana 2 points oh to ko toucher et puis 2 vidéos oh na ko lobela na mokolo lelo boyebi ki lobby ezalaki mbutu bongo na IPEN bana IPEN lobby e yindaki université IPEN ba oh ba yebi université IPEN lobby ezalaki mbutu opesi mbo boyi bana IPEN banaki ko déclarer oh eza bongo ba droit na bango. Alors la police na biso pe tellement yé akokaka na été tellement yé azwa na occasion ya robeta mando kité a profitera ba place ya Monique mon vutu moko ezali aye il faut abeta massacre batala katate que non toi na ville toi na milieu moko oh batu bo tambola ko beta bongo ba perdre 15 mutu na ko beta boy ba les yeux mutu mais bongo ba kiparate ba lelela kilobi na ko sarana te na IPEN. Alors bateau bango bande ko beta babali baza ba étudiant bateau bazalaki ko beta babali likolo boy panza bato baza ba étudiant. Pourquoi nga bokoya ko maîtriser bango te bo maîtriser bandeko mais la police na biso bayaka kaka pona ko beta babali en tout cas pesi passe il s'est vraiment mawa kito côté ba étudiant lobby kuna babaka avenir ya lobby eza ba jeunesse lobby tam nde bango ba otangana lobby tam mususa ko ya kokoma mokonzi lobby tam musuye muta ko diriger mboka mais bino bozo sala ba makambo je sais pas ça peut péter yango pe moko yango na loba bozo bimisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi mabe po na ba makambo bino bo sala yanga nyaza na ye innocent bon Félix yaza na ye mutu moko tam so ayebe lo côté mais tellement yé aza garant des nations aza numéro 1 ya mboka maema sozo kwea to bana ko lobaka Félix Antoine Tshisekedi makamna so kwea ka to na bakaka président Félix Antoine Tshisekedi mutu asali ngungi akufi président Félix Tshisekedi mutu abomi mutu wana mwele ko sali bwe président pourquoi ye mutu azali président ya mboka mais ya batu ayebi na eli kambo wana te alors bino batu bozo tout autour ya ye boye ba ko aider boye ba kusunga ye boye za kitoko te pona mai o ele ka kilobi
mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ayebaki na yango te. Mais ntango otambola nzela ozoyoka badira bato epoka Kabila kuta ezalaki boye te, mais na ntango ya Félix sala pourquoi po bino bato bosala mosala be te yango bozosali réputation na ye. Alors mwana mboka Gloire Ngoma so tozana liloba moko omemanga na video ya ipeni. En tout cas, on a bomoni vidéo, on a épais passe. Oh bomoni on a ezala ngo marche te, ezala ngo guerre te, ezala ngo côté ezala ba étudiant. Ba tout ba déclarer lobby. Ba étudiant, ba tout ba déclarer pour la maison le Kanamboka Congo. Ba étudiant, ba déclarer pour la ndenga bo matiseli bango soki nini. Pour la ndenga soki bo ni bo futa bango soki nini. Ba étudiant ba sepelité. Alors bito revendiquer ba doit ba marcher to ba sa soni ou bandi ko beta ba sas ba plutôt ba massas à bout portant. Alors ceux qui va perdre qui et quoi plutôt équerrer côté Zumut. Makamba boisa qui to côté. Policier yeba rôle ya musala o yozo sala. Papa na biso général Kasongo. Il faut que tel recrutement à la police au bateau au bazar la carte à la police. Pour le commis comme on a passe. N'habité. À l'époque, il y a papa na biso Laurent Désiré Kabila. Tant azaki président pour nayebi ceux qui na bo sanité mais nayebi moto wa ela biso formation ya ba la police ezalaka ye. À l'époque là toyeba banda ko lata ba polo ya bleu to banda ko benga bango kombo moko boye si je me trompe pas na bo sen kombo moko to banda ko benga bango. Après to moya ki ba ko misela bango teni o ya bleu la police o elata. Alors to mona ba makambo to moni le loté. Na la police ba combien ba tout moko na carte o bazo benga bango ben éclaireur. Toko la neli ben éclaireur wana. Baza miyibi. Baza ba kuluna. Baza bato basala mabe. Alors la plupart ba éclaireur baza be bato bazo mela biloko makasi. Akoki ko kenda ki ameli biloko ne bimela mela. Amoni ka mutawa le katam suna mo sitam soni. Bru aki akangi. Alors la police peut contrôler la temba la mort pour akangi mutu wana kena na soucier et comme futa manda 50 000 futa manda boy futa manda boy futa manda boy nyoso wana ekola nani mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas peuple congolais tout en musamboka na biso na bolingo émission na osala ngo naza ni pour naza ni contre mais na opesa kaka moi toli na ba imboka était que patriote et que mwana mboka et que na posa Congo est avancé et que na posa Congo est à la uni tout ça na bomoko tout pesa na makanisi tout pesa na ba idée poto tonga Congo na biso ko finga ko bunda makila ko tanga yango ne ko pesa solution en Congo te lelo so to bomani nani nga ko diriger Congo. Est-ce que Congo so ko tikali yango moko? Est-ce que nzeta ko diriger Congo? Est-ce que Congo so ko tikali yango moko? Mutako uta et pas ya diriger Congo te. Il faut que mwana mboka a diriger Congolais. Alors pourquoi biso ne biso tozo bomana na makambo ezanga tina? Pourquoi ba Congolais toza na motema bomana te? Congolais zo nga sacrifier ndeko na ye pour le loko moko boya muke boyesa kitoko te. Na oyo se passé na mboka na biso kitoko te to lingana to za na bomoko Congo ko marché nzamba lobi place on a moni ke batu bazana bolingo ngana koya wana na ko tsunga na ko pesa solution. Alors ceux qui bazana bolingo te nga place on a za la raté yango et aujourd'hui longo tozo sibi ba makambo oyo to mona lelo. Pourquoi Congolais to na bolingo te? Au moins on t'en sala mabe ndima kene na abo na sala mabe na échoué na sali bien te na tika o aza kapel ba koya asala akamba ki apusa na liboso te. Congolais tika kati Congolais mbamba kende kana mabe ana beaucoup tozo kende kaka bongo na mabe te toza na bolingo Congo to linga mboka Congo eza biso ya ba Congolais. Ce qui te tambousa Congo boy et qui te côté. Tango mona ndeko na abimi.
pour marcher ndeko na abimi pour revendiquer ba droit ko beta ko boka baka yango mona tamso batu so mo fanda ba fandi boye atala lobi ndena mona ka musu analyse bandeko musu basalaka que tant bandeko babima pour marcher tant bandeko babima pour revendiquer ba droit ba policier ba bimisa wana eza ba étranger. Pourquoi? Pour comportement la police na terrain ezalaka kitoko côté totalaka na ba documentaire totalaka na ba vidéo totalaka pe ba désordre ba mboka mususu. Au niveau ma peuple abimi. Mais tant sous peuple na banzete, tant sous peuple na mabanga, mais comment na ba police na ba ni na banga ba protéger wana balata. Bazo protéger ka peuple. Mais o ya biso lelo. Au na population à 6000 libanga. Peuple pas à 6000 libanga. Et puis toi policier pas à 6000 libanga. Population à 6000 libanga, policier pas à 6000 libanga. Alors toi kende wapi yo policier que tu faut on maîtriser yo au moins na peuple à 6000 banga yo sous policier 6000 banga tout est comme on na marche yo tout est collé ya bloc les 4 ya vidéo est circulé qui tambola qui partout ya moi no amuké tel comportement la police. En tout cas vous voyez qui tout côté to linga Congo to linga na to pesa na solution ata pona mayo zo ta la élection. Tout le monde va dans le sika moko to une solution. Andeko, tout le monde élection zo ta mama bien te. Tout le monde élection to muteko pesa solution na mboka. To vanda. Tende ko to mona ko sala ki mabe okokite. Te to tika muto aza capable. Aza na makanisi ya makasi ya ko pesa pona Congo marché. A pesa makanisi. Ndeko pe muso ya pesa makanisi na Congo marché. Mais biso na Congo ato sali mabe okotika te ato sali bolamu okotika te tiki no yo omona ke yanga mona lembi na ngai ya otiki na yo boze kitoko te esala ki pasi tant to moni ba vidéo o ba étudiant o lobby ba ko diriger pe mboka o bino ba policier na kinde comme ça ya bisinga bande ko belé mususu ba soki ba choc bande ko belé mususu ba bukanaki bande ko belé mususu ba sala ki boye na baleki nzela. Pourquoi? Pour la police vous avez la maîtrise la maîtriser peuple te vous avez la maîtrise mon général kaso mon papa place aux alliés la pression mbote yeba recrutement ya ba policier on nini so sala o ba osala na yo papa na ngai pour la police osala musala mo kitoko te bikanga kanga na nzela tracasserie pamba dernièrement to komona ba policier plutôt ba chauffeur ba outé ko la grève. Pourquoi? Pour le comportement à la police. Tobi policier a un souci mais comment mon policier a comment la prince parce que tant que se bobi mon prince pour kanga alors on a souci tu botiki banane plutôt côté na maïman sozo les kana mboka la biso Congo alors tout congolais azana posa ya Congo tout congolais azana souci à lycée quoi ya Congo tous à la bomoko tous à la ini ndeto kotunga mboka toko lobela pe message ya mwana mboka président Félix Antoine Tshisekedi oh lelo bato akomi ko akize ke balobi yende mutu azana sima ya liwa ya Chéribert Okende message oyo nazo lobela ngo tous les Congolais na ba opposant na bino bato boza na majorité na bino pe bato boza na souci lelo bolongo la mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi bino bovana na kiti wana na bino pe bato boluka ke to ko préparaka tozala ba président na Congo tango za lelo mokonzi to tango za lelo papa ya ndako il faut qu'il y ait un message nito et le nini on a loba to mona mutumso avana lobby o moni yo ne on tambola na nzela so ba tuti yo tengate yo lobby na yo mais mutu moko profiter na sima liloba na mutu na pa keibo bu ba tuti ba loba na yo mutu loba ki so mutu na bimi ba ko tuta e ya ba tuti mutu na ba kangi ondoki bazui liwa mutu na ekomi na mutu na yo eza ndenge moko ya ba dire ya président Félix o eza ki message o ya zoloba makambo o ya zoloba yango ke zo sala ki
bato bakoma kokanisa kwa kima be moko tandis que ya ko kina eta mususu koloba ya ko kina ko pesa message na saleli na yango te na sima wana bato moko baluki basaleli yango ekobima nani Félix Antoine Tshisekedi mutaza sima lwa o lelo ndenge ko koloba ke mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ye mutaza sima lwa ya Chéribin Okeni ndeko nanga gloire telanga message ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oya pesa ki bayimboka. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, violation des droits de l'homme, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Alors, boyoki message ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oya pesa ki après si ma message na ye to komona enlèvement ya mwana mboka Chéribin Okeni bon to komona pe diwa na ye bayimboka balobi président Félix alobaki ke maloko kotonda na sima wana akomi kokanga batu bikanga osala batu makambo moko ya mabe et aujourd'hui lelo na message wana wuté koloka alobaki ke alors ceux qui parlent au droit de l'homme, tous sont respectés droit de l'homme. Alors mon moni o est salami. Président Félix Antoine Tshisekedi. O est un bon message. O n'a pas salut. Ton message, il y a tout le mouton non sur lobby tout le loto lobby qu'on a on a posé comme président na outé koloba. Il faut tout ça la maîtrise. Ce qui le loco, on a tout simple, bon, vandi na obwe. So, on a goûté ne l'oroté, mais on t'a dit que l'on a monté maman, mais on sait pas qui notre raquette. On t'a dit que l'on quête. On a goûté ne l'oroté, mais on t'a fait bon, parce que ça va passer en charge. Le roi est mort à Congo, le but que yo soit dirigé Congo. Attends ça, madame, tout le monde a goûté. À l'époque, Laurent Désiré Mouzé Kabila, Aya. Voilà, ils sont à la troisième primaire. Ils ont la lipa moko ebimaka. Tona bien lipa Kabila. Lipa na soko liango tam susu liango o uti class tour atango liango na 12h. Ti butu tam supo bosa ni ke mama rolamba fufu. O lia pe lisusu te. Mais batu ba finga ba bimisele ba nzembo. Laurent Désiré Kabila ya tomona dollar ekita. Mais batu ba finga ba bimisele ba nzembo. Ils allaient à la moka bon partout. Au final, c'est tout dit, mais tu vas critiquer. Tu vas critiquer, bimi c'est là, bah dire bon, insanité. C'est ça. Ils allaient à la moka bon. Alors tant qu'on comme mokonzi, il faut que ba ko esimaka nyonso. Tant qu'on comme mokonzi, il faut que ba kende na comme mokonzi boy. Mutu nyonso. Bon, tant ba bengo za garant des nations numéro 1 la République démocratique du Congo. Président de la République. Oh mutu nyonso otala. Otala ndeko blango mate. Otala ndeko kabuya te. Otala ndeko nante ma otala numéro 1. Na ko la mukala pe na tongo boy. Président de la République a longone na goûté pour chez pana biso après ça ngamo que soit sombali paté mais nzala ata on avani quand le président penda yoko boma mboka pour nani pour yo mutoza numéro 1 alors tango comme bakonzi il faut boyebaka message ni na ko lancer par peuple pour pouvoir et ça facilité pouvoir balokota ngoto lokota na babate pouvoir il faut bunda neto ka ke bolo ba ke UDPS. Et ça là ceux qui 37 ans de lutte à Bunda pour le loba aux pouvoir. Oui. Bon bundisa bino pe kaka. Bino pe le loyi de personnes mo kolunga bato ba ko ya bino pe bo bundisa bango kaka. Pe bato ba sala ku tout bino de personnes mo sakite bo bundisa bango. Banane ba pesa idéologie à Robert Rangonga chaque 19h. Obiso soto yebi to beta ba me finu chaque 19h pour na ko chasser Kabila. Ils arabent de quoi IDPS. Alors pourquoi le lieu comme époque na bino, le lieu comme temps na bino? Mama kamba boyo komi ko salama. Et ça qui to côté. Et ça vraiment qui to côté.
le président Félix aux ans autant de innocent na liwa ndeko na biso Sherba Okene pourquoi ba pas comme quoi acquiser mutawole kaka na mission batuni ebo eza mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi mutaza sima liwana eza pourquoi pour le message oyo pesaki toyeba ko esime toyeba ka nini oto sala toyeba ka nini oto ko ikonose na mboka na biso en tout cas le qu'on a vraiment vidéo oyo na liwa na biso papa Sherba Okene et puis c'est vraiment pas singi. Et ça, il faut qui tout côté. Alors, tout peuple congolais, tous à la uni, ni dans l'opposition, ni dans la majorité, tous les gens, tous à la boum encore. Tout pour son nom, à Congo, tout à la bataille, Koufi combien? Na Est, na Kwamutu, na Bandundu, na Ba Congo, et le Lingo Manaki, non. Tout pour son nom, tout pour son nom, Makila, na mort en abysse au Congo. Tu réfléchis non makamusus tout à non avancement mboka to lukana mboka ke liboso ke batba comment kufa boyelo kwa banyama et c'est qui tout côté alors tout peuple congolais au cours de l'émission à lilo déjà commentaire qui tout qu'on a fini j'espère mon moni na plutôt na critiquer mutute na lobel mutute mais na lobel kaka ba ivre congolais tout sur mboka alors yo mutoko cours de l'émission à lilo vous s'abonner au Océan du Congo vous partager mes missions. Ezaki bongo ya bino kabalo pour ça musakoli ngana bino tokutani mikolo ezali koya bye.